Avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne et partagez nos vidéos. Mbote Nabino, Bozomi Ebele à travers les Congo, Bozomi à travers la République démocratique du Congo profond, Bozomi na Beni, na Buta, na Butembo, partout na Katia Congo, de Pesibino Mbote, la grande communauté congolaise, Bozomi na Mboka Libanda, Mboka Bapaya, Tobing Bango, la grande famille, il y a diaspora, Boza à travers la chaîne Pesa Masolo Télévision, Uzali la voix de la résistance. Pour Nabino Mokolelo Toyambi Ndeko Benze Bonakawa, il y a Azali coordonnateur, il y a mouvement citoyen, Azali un patriote engagé. Naye Longo Togo Bakobeta Mwakati en rapport, il y a ba question Bamituna ou Ezali Ezako Kopesa Mela na actualité. Naye Longo Togo Bakobeta c'était na Italie information actualité Mokolelo Boebite Bato Bakufi Nazando, Pona Nini Bato Bakufi. Est-ce qu'il y a solo patriotisme na Congo ezali mitu neza ebiso bien ezali andeko banza mwana mboka benz bonakawa mbote na yo mwana mboka journaliste Julio Mutoto esengo ya lekani tando na yo oui olobi que naza président il y a mouvement citoyen moko mo cité yango te je cite que c'est le mouvement citoyen tobengi école patriotique voilà présentation na ngai koza ndengwana na ozela mituna na yo mwana mboka benzi banakawa patriotisme tokolo banini par rapport ya koto komona lelo policier abomi mama poti mama sali marche pona kosenga te zando fungama babomi bilingi azoleka na moto abeti machasi ya important mais na nyonso wana est-ce que patriotisme eza kotrouver sens nango na mboka oyo ya solo ndeko Jules na sur otuninga motuna na o na 5e primaire nzoka nde ifallait to banana na maternelle. Oyebi que tangu ba belge ba ki coloniser biso na Congo na bato à 60 ans na ya 7 ans na ya 10 ans bango nyonso ba notanga classe moko. Tu sais pourquoi? Parce que ba donne o bango ba yaki nango balinga ito yeba ezalaki sika pa ya mutu nyonso. Lelo yo tango tozolo ba makambo ya bwanya na bitando boye. Toka ntsarate que ezana bato ba sosola biso malamu ezana bato ba yebite. Congo est un bozo bapé na bosoto oyo sali que na politicien na enseignant na intellectuel na bourrique na nyonso bako makanisi moko. C'est pourquoi tango te abango te ara bango nyonso ndenge moko utilisera langage mo invitera bango nyonso bazora maté ya ndenge moko parce que ce que nous voyons est vraiment ko sala pasi ming na motema. Et loko liboso fo batu bayeba tanto lobaka patriotisme et outi na mot patrie. Patrie ezaka pays te parce que un pays c'est un environnement, c'est un sikao yo bato bafandi. Et c'est là où on retrouve un peuple, là on retrouve une nation bien dans un pays. Alors, biso tozolo be la patrie. Patrie ezali mabele oyo emoni ko bota manayo, mabele oyo emoni ko kola na yo, tope mabele oyo poni po bikakati na yango. Mabele oyo esengeli osalela yango, esengeli obatela yango, esengeli o défendre yango, pe esengeli o ngengisa yango. Patrie. C'est-à-dire quand on parle de la patrie, on sent que il y a un domaine moko ya passion na kati. Il y a une dimension passionnelle. Il y a une considération moko boye o ezo vaincre même raison. Voilà, la notion de patrie. Un patriote a siko mutu o toza pour retrouver na kati ya misala ya bongo. C'est-à-dire mutu oyo présence na ye na kati ya mabele na ye eza ko constituer un apport actif. Pour la vie ya mabele na eto ya mokili na ye. Sikoyo tant bozo zomboka bozo confier ngona bato bazali ba patriote te. Bato bazali ba parachuté na scène politique. Bolingi mboka ekambama boni. Parachuté bato bazala ba autorité ya mboka ba pesi mboka epa bato oyo bazana sens ya patriotisme te. Na wana osa la référence na classe politique nini. Na groupe politique ni moi idée en tout cas na bango nyonso pona nini oyebi ndeko Julio na loba ngomba na mbala c'est d'ailleurs ça la raison ya création de l'école patriotique parce que soki motune ezali quel est l'état de santé à patriotisme na Congo je dois dire que l'état de santé à patriotisme ezali malade
ceux qui sont malades, ils ont créé école patriotique. Tu créé école patriotique pour que tu puisses avoir enseignement, kolingambo kezani ni kosalela yango ezali pe nini. Sikoyo base ya école patriotique ezani ni ndeko Julio. Po na eloko nde bato ba kososola e ya nonanga na mutuna na bino. Pona kosunga mboka, kosalela mboka, esengeli moto azala préparé. L'aspect du milieu dépend de l'homme. Cet homme doit être instruit. Ça ne doit pas être une instruction oisive, une instruction, je dirais, aléatoire. Non, ça doit être une instruction programmée selon les objectifs Yamboka. Le Congo veut devenir quoi dans 50 ans? Pour que le Congo le devienne, il faut que pendant 50 ans, tu prépares Moutou Oyo 50 ans après. Akokoma na ba outil oyo ko sungaye a transformer mboka ne akomisa yango ndenge vision na bino ezali. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Tala lokola na ba environnement nyonso éducatif o ba koma ba démissionnaire na processus ya éducation. Ba famille ba koma ba démissionnaire. Moi na oza ba point il y a bien la classe. Moi na dans l'église chaque jour il y a des modèles. Et la famille se retire na mission ya ko rendre biso ba bon citoyen. Toké na école la même chose, l'école nous a abrutis. Biso so ba perroquet scientifique, biso so ba compilateur ya ba exercice scientifique ya ba tumusus. L'école ne nous a pas permis de créer ni de doter notre pays des outils nécessaires dont il a besoin pour son essor. Toké na église to kuten eloko moko. Bozo ba bosoto. To sali opération et to sali ba marathon, to sali ba veillée de prière, to sali ba conférence, ba colloque spirituel, toké mangenge nyonso. Rien ne change. Na ba parti politique to comme ba aigri. Parce que tant que biso mission, il y a conquérir le pouvoir et puis il y a conserver en le si longtemps que possible. Au moins ici ka ba memi népotisme, tribalisme, ba memi démagogie, ba memi motema mabe biloko nyonso tout wana. Maintenant nous nous demandons si tous ces environnements là ont failli à leur mission. Il y a qu'offrir na Congo ba bon citoyen. Citoyen ya solo ya Congo akobimela wapi. D'où tolobi non. Il est grand temps de mettre en place un mouvement, une structure où la eteyelo où pesa batu connaissance. Connaissance ya nini? Connaissance où ekokani na ba besoin ya ekolo. C'est-à-dire quoi? Moi non asili 6e des humanités, alingasa la choix ya faculté na université, abosani ke liboso le pong na bango terrasse moko boye et dindisa sak na ye dindisa bakaye na ye, abosani kavanda na delvo kota érosion ndaku na bango linge dinda, abosani ndenge balala ranzala. Olia lukasa la ba étude oyo ekundaka ba érosion, asala ba étude oyo ebongisaka ba terrasse na ba avenue, asala ba étude oyo komemela ye kolia na libotane na mboka na ye, ya kingasa la droit, alingasa l'économie, alingasa la science politique, a comme expert en Victor Hugo, expert en Aimé Césaire et tout ça, yebisangai bozoba na kielema ya ndengwana ekomemela ekolo nini. Ndeti na yebisibino na lobite moto azali préparé te pona kozala utile pona ekolo na ye, raison pour laquelle ba fait ya ndengwana ozo fustiger awa na plateau na yo eza komona na mikolonio sope ekosi la sikawa te. Patriotisme, balkanisation, et ça corrumé na nini? Parce que vous allez citoyens congolais, d'abord, vous allez patriotes congolais, oui, mais il y a un problème de balkanisation. Est-ce que, na niveau nini bino na kati ya structure, au bengi école patriotique, vous avez pour enseigner les congolais, les jeunes, na Italie, question na yo eza motuya makasi en tout cas nzambe apambola yo pona maele ya mituna ya boye ndeko Julio. Tant le balkanisation et bandi na Congo te. Photo tsonga na histoire toyeba le mot Balkan, ba empire ba kataka yango pona nini wi. Balkanisation linko lobaka ke boye na ekolo moko ezali na ba dimension nango naturelle. Bolingi bokata yango biteni pour que ekokisa ba posa ya bato bazana besoin ya ndambo ya mabele o ekolongwa na mobimba ya mabele to bengi balkanisation. Plan ya balkanisation ya Congo eza réel pe bandi lelo te. Mais risque eza nini? Risque eza que jusqu'à présent, le Congo appartient au conférencier de Berlin. Dans la conférence de Berlin, Henri Morton Stanley alobaka clairement. Quand on a posé la question de savoir, tozo kabola Afrique ba africain bazate.
il fallait arrêter la conférence de Berlin, ça l'appel à dirigeants africains pour que participer à Miloulouana. Henri Morton Stanley a la déclaration à lobby, ngai na oti ko la tournée en Afrique, chef de terre ya Afrique, bandimi ke banda lelo ba terre na bango ekomi ko appartenir na biso. D'ailleurs, tiaki ba mikoloto na bango ala kisi mukanda. Naboy kokota na histoire na ebisabino quelle était la politique d'Henri Morton Stanley pour obtenir ba signature wana. Je n'entre pas dans ça. Mais est-ce que depuis Wanati Lelo, en Afrique tout comme au Congo, on a déjà eu une conférence d'une telle envergure Oyoto évoqua Kobi Manakati ya gouffre ya Berlin. Nanouté, c'est comme si on a accepté ya Rosala ba dépendant. Lelo ba dirigeant congolais ba lokola ba gérant et entreprise moko boye Congo. Mais patron nango ce sont les conférenciers de Berlin. G20, G22, G24, patron ya Congo. Ce que le lobazo va balkaniser Congo, c'est-à-dire quoi? Au nom de leurs appétits gloutons, au nom de leurs besoins exagérés, bazo mona ke nanu batondité. Pourquoi batondité? Parce que nyonso oyo et comme la Congo lelo ezali investissement. C'est-à-dire ceux qui Congo est pauvre, ceux qui Congo est salité, et ça les résultats y a investissement intellectuel ya mundele. C'est-à-dire que ça le la sali thèse naie, ba biso na thèse na yo créer les biso une image, créer nous la laideur. Mutazu a créé les zombies. Ceux qui moi na moni zombie wana azobanga. Moi na zolo ba eloko wana zelongi mabe. Mais scientifiquement, Mouto a inventé que zombie wana a réussir mission nae. Il est intelligent parce que il a reproduit ce qui lui a été demandé dans le cadre de travail nae. C'est-à-dire, il a été demandé à certains États européens qui sont devenus influents par rapport à la démarche na bango bastala na monde, ya ba conquête na ba exploration à ba terre. Que bango ba assurer qu'on maintenir Congo et Afrique dans la pauvreté, dans la caporalisation. Alors la situation actuelle de notre pays, c'est le meilleur résultat de ceux à qui on avait confié une telle mission. Il n'y a qu'une seule chose qui peut aider les Congolais à sortir de cette situation. On appelle ça en français le sentiment du mieux vivre ensemble. C'est pourquoi dans l'un de nos 8 piliers, il y a école patriotique, notre 5e pilier parle de ce qu'on appelle le défi de la conscience collective pour la réappropriation du Congo par les Congolais. C'est-à-dire qu'il y a des efforts que nous devons faire pour que la conscience collective est nini. Au moins le kota bozofa na kati anda kutata ya li mama zali non kota tata mwasi na bino bana. C'est-à-dire bozana moi idéologie na bino mo bovivana on na kati anda kuwana. Oyo ki osala ke ceux qui moto ya libanda ayeko bundisa bino na kati anda kuwana. Boko bossa na ke mwana ntsuka na bino azala kempoli. Boko bossa na ke noko na bino abeta bino makasi chaque jour. Et là on nini boko sala boko lukana ino bon maîtriser monguna botaye hors état de nuire au nom de quoi? Au nom il y a proximité affective wana bozali nango, au nom il y a lien wana familial au bozali nango, la même compréhension de la vie au bozanango. C'est-à-dire ici au Congo on doit développer sikoyo likanisi wana ya ko soso la école na biso lolenge moko biso nyonso. On a vu en France tant ceux qui Notre-Dame de Paris et Zikaki, on n'a plus reconnu les gens de la gauche ni les gens de la droite. On a vu les Français. Donc c'est-à-dire Congo faut comme un niveau moko boye devant certaines circonstances, on est d'abord congolais. Alors, tangu toza d'abord nazo koma wana. Ce que je te dis, c'est d'abord le caractère patriotique. Lorsque nous oublions nos appartenances, nos divisions politiques, etc., tribales, nous sommes d'abord congolais. Ça, c'est d'abord la partie patriotique. Maintenant, ce que tu sais servir si on a partie patriotique, est-ce que réellement le Congo nous appartient encore? Si le Congo nous appartenait, ça serait comme un habit que nous pouvons nettoyer quand nous voulons, que nous pouvons étaler à la température que nous voulons. Nous pouvons repasser mais lorsque aujourd'hui il y a certains États qui nous empêchent même na pantalon na Congo, c'est que Congo est comme une yangaïté. Tout ça la siko est fort, tout zongisa Congo yabiso. Tangu trokomana likanisi wana collectif vis-à-vis à Mboka na biso Congo, c'est alors que nous pouvons espérer que le plan de la balkanisation sera nul et de nul effet. Parce que l'autre moment la balkanisation, la question moko boyetoki ko résoudre yango na ba prière.
Te mboko yo nzamba linga ngo makasi ata bosali ndenge ni kosimba te. Non, les autres ont mis des moyens, ils ont mis leurs hommes, ils ont mis de l'argent, ils ont mis du temps pendant plus de 600 ans. Ils sont en train d'exploiter l'Afrique. Puisqu'ils n'ont pas encore atteint leurs résultats, ils n'ont pas encore pu satisfaire leurs appétits gloutons, ils ne vont pas arrêter. Mais quels sont les calculs que les Congolais ont aussi à leur tour pour barrer la route à ces ennemis, à ces envahisseurs, et puis pour sécuriser leur territoire? C'est pourquoi je te dis, tout patriote ne devrait pas accepter tout plan de balkanisation, quelle qu'en soit la forme et quel qu'en soit le prix. Mais pour que tu réussir yango, et c'est développer conscience collective, et c'est développer sentiment ya ko vivre ensemble. C'est-à-dire Muluba ayo ke lengi ya ozana mungala, mungala ayo ke lengi ya ozana muswahili, muswahili ayo ke lengi ya ozana mu Congo. To briser la frontière morale wana otomi tia ya bokabwani. C'est voilà maintenant ce qui va faire que quand quelque chose arrive à Beni, à Tamuto azali na Kimpangu, na Congo central, il se sent concerné. Ce qui est commis na Kindopolo, ata muto azali na Boso Wanga, na Équateur, il se sent concerné. C'est à ce prix-là que nous pouvons espérer que chacun de nous peut lutter contre la balkanisation. Une dernière question, parce que tout le temps vers la fin, tu continues mon actualité. Aux acteurs aussi, on peut le qualifier comme aussi acteurs politiques aussi. Bien sûr, bien entendu. Actualité. Est-ce que pour le balelo penza que Congo est en marche, Congo est entre les bonnes mains sur le plan politique? Non, non, sur le plan politique, Congo est en maboko ya mabe, parce que au moni bazalaka autodidacte te na gestion ya pays. Le Congo est en train d'être géré à l'essai-erreur. Et Linkoloba, au moni bato bazalaka, moi j'ai un ami à Sala Communication, Lelo il travaille dans une société à l'État, à comptable. Na tuni question mendeko. Yo tanga comptabilité, comment tu t'en sors? C'est ça la connaissance à l'essai-erreur. C'est-à-dire, na meki ce que simbi eleki. Ce que simbi te na bandeli. Ou bien na changer tactique. Basungaka mboka bongo te kopesa mboka retard ya développement nango ya émergence nango. Aujourd'hui, tu verras que tous ceux qui ont dirigé les États-Unis d'Amérique sont passés par la Maison Blanche. Tous ceux qui ont dirigé la France sont passés par les Champs-Élysées. C'est-à-dire, ce sont des gens rodés. Pour qu'un jour, à soit destiné à Mbokane Ayeba, à Rosala na Mbokanini. Mais et pas na biso, nous avons des parachutés. Toi na batu oyo tozo pesa bango chance. Comprendre? To pesa Kabila chance à gérer biso. À gérer biso pendant 18 ans, on a vu ce qu'on a vu. Pour te pesa chance, on a pas na mawa ke tata na ya kufi. C'est comme si on voulait consoler la famille Kabila. On prend l'un de leurs enfants, to comme ici est président. Tant que papa Tshisekedi a koufi, on a voulu consoler la famille Tshisekedi, to décider mboka et comme la maboko ya Chilombo. Voilà maintenant comment le pays est en train d'emprunter ce qu'on appelle la pente de vis. Nous avons emprunté la pente de vis et nous allons tout droit vers l'inconnu. Parce que ça n'a pas bilo comme ça tozo mona lelo ndeko nanga Julio. Na yoki ndeko moko ya UDPS aleki na Télé 50. A sali déclaration moko alobi. C'est pour la toute première fois qu'un directeur de cabinet a se retrouvé aux arrêts poursuivi pour détournement des deniers publics. N'est-ce pas le cadeau que Félix Tshisekedi fait aux Congolais? Tiens, je me pose la question. L'arrestation d'un leader politique comme Kamere devrait être le cadeau du chef de l'État aux Congolais. Pourquoi moi j'affirme et je confirme que c'est un cadeau? Parce que bien avant ça, il y a un cadre de l'UDPS, qui avait prédit les événements, et puis nous avons vu Likambango et Salamito. Et puis non, ça c'est une république de cadeaux. Autre chose, si oui, le directeur de cabinet du chef de l'État aille à détourner les deniers publics, ces deniers-là, c'est mon argent, c'est ton argent, c'est notre argent. Messieurs les journalistes, comment se fait-il que l'argent de l'État qui est censé être géré par le gouvernement, na référendum to votera constitution. Il y a des dispositions constitutionnelles qui ont été violées par le chef de l'État lorsqu'il accorde à son directeur de cabinet l'accès au trésor public pour détourner l'argent qui t'appartient, qui m'appartient moi. Est-ce que c'était à Kamere la gestion d'un programme du gouvernement? Et puis Tshilomboye a fingi biso facilement. C'est-à-dire,
aux Zimboka 100 jours. 100 jours, ils ont la constitution. Mais ça m'a bêté. Ils ont baromètre ya royeba. Nani. Baromètre c'est que l'exécution du plan du chef de l'État augure pour son peuple. Mais lorsque obengi un programme d'urgence, Chilombo Koutibiso na Congo, ngai na yo to na ba carte pour citoyenneté. Neto zabo on n'est pas reconnu congolais. To na ba carte d'électeur. Ba bengi ngo tena lieu, ya ba carte d'identité. Na mboka na nga na otambo na tena lieu. Tale loko yo ko za urgence pour na ngai. Chilombo Kouti bato ba papaka bato ba cheti na Kinshasa. Tozo kufa okotambola te na mbongo na yo na chaînette na yo ozobanga na basi bazo longola bango kabelo na victoire. Ce n'est pas normal. Au lieu de résoudre ce problème sécuritaire, Chilombo préfère à ça la biso ba saut des moutons, à ton abandon ba militaire, à ça je comprends pas. C'est ça gérer les pays à laisser erreur. C'est ça n'est pas avoir un calcul exact. Il y a loko il faut ça la mboka na yo. Et là, Liboso, je pense que Essengeli na cabinet naye a engagé membre moko ya école patriotique a souflaka na litoi chaque acte naye, chaque action naye en quoi ça peut révéler une dimension ça fait revêtir une dimension patriotique. Oebito vaino awandeko jilo na minute to sa l'émission bi ke na zando monene kuna ezoinda. Oebite masasi ebeti kuna moyimboka moko asi akufi bato balobi bakomi déjà soki 6 to 7 bakufi pona nini parce que bato bayebaka te tango belge aye na mboka na biso belge akomi na posa a créer armée abangi alobi te soki nasali armée na bakongolais naye kokolonize bakongolais nazonyokola bakongolais nasali armée na ngai na police na ngai napesi bango mandoki peuple wana bakobalukela ngai. Ne belge asala nini azui ba rwandais azui ba tanzanien azui ba peuple ya bamboka environnant asali armée na ye atie bango a po bango ba surveiller biso. Mais tango belge monaki ke comme ko coûter ebelé parce qu'il fallait payer ba gouvernement bamboka wana pona ba soda na bango ya banayi ko utiliser. Belge a koloba na créer siko armée na kati ya Congo mais armée wana na sala bango lavage de cerveau. Na longola bango bo moto vis-à-vis à ba concitoyens na bango. Non militaire, moi j'ai un petit frère qui est militaire. Il va te raconter même en dehors de cette caméra quel type de formation ils ont reçu. Quel est le message qu'on leur dit. C'est le Belge qui a communiqué à notre armée que civil a zande konayote. Policier ba TAE civil a zande konayote. Pourquoi? Parce que l'homme en uniforme doit d'abord sécuriser les biens et les intérêts du Belge. Le Belge aujourd'hui est remplacé par qui? Il est remplacé par son gérant. Son gérant c'est qui? C'est ce bloc-là de gens qui nous dirigent, au bazali kaka représentant ya colon, a wanakati mabele na biso. Siko soki l'homme en uniforme, yazali agent de sécurité ya mutu o yazo gérer biso. Soki mutu ana pesi injonction ya appliquer yango sur ba vie na biso. Comme basi ba teya ke toza bande côté, action na ye kozala ya ndenge nini. Ozomona ke na Congo, il y a des choses que nous devons réparer ndeko Gilio. J'ai un petit qui me dit, viens en Congo, le Congo est une erreur de création. Bon, c'est peut-être très fort. Mais à l'obi bongo pa yo qui passe. Tous autres traités marambo Congo, le ko là-bas na mikie. Et ça le ko na maternelle ba dessiner mutu ka bi colorier. Obandika ko tia couleur té. Makambo Congo ils ont des mathématiques mobimbo sengeli to sala. Il y a des robinets que nous devons verrouiller, il y a des portes qu'on doit fermer. Pour que le Congo ya l'obé ça différent na Congo ya lelo. C'est pourquoi je t'ai dit que le Congo est en train de... Le Congo là, a déjà emprunté la pente de vis et très bientôt nous allons nous retrouver dans l'inconnu. Les Benz, le Congo a eu pente de se retrouver dans l'inconnu. Lelo, actualité ça ko joie forme. Est-ce que vraiment Congo oyo za ko betela tolo? Et Singeli to continuer dans la partie politique où expliquer qu'il n'est que non, ils ont des boutiques, ils ont comme un tribalisme, un népotisme, et na forme, na corollaire na ngonyonso. D'après yo, étant que patriote, Congo Singeli est à la lolenge kani. Non, Congo Singeli est à la lolenge kani, c'est peut-être me demander d'exploiter tout un ouvrage. Oyo na aussitôt rédigé pour na comme une solution à Congo. En fait, le vrai problème est que les Congo, après
600 ans, il y a recul. Donc, depuis présence, il y a explorateur, Jean-Jacques Charles, Diego Kao et consort Awa. Nous sommes devenus un écosystème de problèmes. Les problèmes au Congo sont tous jumeaux. Les problèmes s'entrelacent. Les problèmes sont devenus interdépendants. Un problème a besoin d'un autre problème pour se manifester. Alors, si tu veux résoudre un problème, tous les autres problèmes se présentent. Il faut les résoudre ensemble. C'est pourquoi nous, après avoir fait beaucoup de calculs, nous avions dégagé 8 piliers grâce auxquels nous pouvons espérer qu'au faire avancer le Congo, même d'un seul pas. Mais nous sommes très sûrs que le Congo va suffisamment avancer. Comme on le dit dans le Bozindote, nazo plané juste, pilier à liboso tolobi ezali, le patriotisme est pragmatique. Oling kolobakaka, bolingwa Congo totika kobeta ngo lisolo. Totia yango na misala. Ngana sina sali par nanga, na sali école patriotique. Mater na spesaka yango na bandenge nyoso, par nanga ezali un geste pour mon Congo. Na sûr na ba commune mususu eza déjà vivant. Ceux qui ont moyen que les katoro étendre yango na Kinshasa Mbappé na Congo mobimba. Wana eza par nanga. Na ko Mbappé te par nanga eza pe ba buko nazokoma. J'ai maintenant 12 ouvrages o nazokoma pona Congo. Peuple nanga ba kotanga. Par nanga eza na bandenge ebele. Deuxième thématique na biso ezali la capitalisation et la rentabilisation du potentiel congolais. Tolobi Mboka o ezana nyonso e ko permettre Mboka o e comme une grande puissance dans le monde sur le plan économique, sur tous les plans. Et ça absurde que tout pesa kaka loboko na biso na libanda poto yambaka badona bakado ndeko Julio. Madagascar esali kisi ya coronavirus. Madagascar eleki Congo na nini na domaine ya environnement, na domaine ya flore. Et l'autre côté. Mais pourquoi ça ne peut pas venir de nous? Mboka o bazana zamba ya munene boye, soi-disant deuxième poumon ya monde. Mais kaka na ba village oyo zamba wane traversa bana ba ozanga ban eloko eutaka na nzete po batanga. Mboka oyo eza lelo réserve mondiale d'eau douce. To ana problème ya mai na ba robinet. Mon cher tobeta li solo nini. Troisième thématique na biso tolobi le défi de la promotion et la protection de l'identité africaine. Au moniso qui peuple moko a eko dominer peuple mususu asala nini akoya ko imposer yo civilisation na bango. Tango yo komi lokola bango komi dépendant. Eza ndenge moko basali Louvanium na Kinshasa leki ya Louvain o ezali na Belgique. Siko tango basali bino petit Louvain. C'est-à-dire bino boza ba subordonné ya bateau bakobima na Grand Louvain. Raison pour laquelle Grand Louvain invente, nous on répare. Grand Louvain fait des recherches scientifiques, nous on compile. Et quand nous avons des problèmes chez nous, nous devons prendre des vols pour aller auprès de ceux qui sont sortis du Grand Louvain pour leur demander des solutions. C'est pourquoi Tolobi, si nous n'exploitons pas les valeurs qui nous sont léguées par nos aïeux, les valeurs d'ailleurs grâce auxquelles ils ont eu à avoir une société bien administrée, une société équilibrée. Il y a beaucoup de témoignages historiques. Nous n'allons pas avancer même d'un seul cran. C'est pourquoi nous disons il importe que nous puissions nous référer à notre propre identité. Quatrième pilier école patriotique, Tolobi défie il y a dignité, la refondation de la dignité et la sacralité de la nation congolaise. Congolais falonga ki wele wele. Congolais falonga peuple oyo akena balo ya tombola asombi caleçon na tache ya makila ya muninga lataka na poto. Après asombi lango j'avais la 100 francs kia tchangwa longola salité wana. Ça c'est être un subordonné, un sous-homme, un bon à rien, un va-nu-pied. C'est ce que les Congolais est devenu. Tu peux croire que na chantier na sali musala je finis na matina ben oya ki na zelu na mabanga. Ngana remplacer zelu na mabanga. Non, on appelle ça en marketing l'image de marque. On doit refonder l'image de marque du Congolais et du Congo. C'est très important. Et notre cinquième pilier, le défi
de la conscience collective pour la réappropriation du Congo par les Congolais. Ça, j'avais déjà expliqué, si je n'insiste pas dessus. C'est-à-dire, Congo, Tilelo, ils ont conférencier à Berlin. Nous devons nous battre pour récupérer les Congolais comme Ayabiso, grâce notamment, il y a esprit moko. Il y a tous à l'esprit moko. Même moral. Congolais, il faut tous à même moral. Notre 6e pilier, Tolobeli défi à éducation rentable et utile au développement. Même ce qu'on a début que, basunga kamboka na nzela ya moto. Kasi soki moto yango azali na boyebi oyo ko permettre yete asunga mboka wana c'est qu'il n'est pas appelé. Na pesa ki déjà par exemple ya éducation na biso ezali rentable était sur tous les plans, na famille, na église, na école, na parti, notre éducation n'est pas rentable. Nous devons créer un système éducatif rentable. Et tikali mi balé na kembangu bangu notre 7e pilier Tolobeli le défi de la normalisation de la société congolaise. La normalisation, c'est-à-dire nous devons être une société qui marche sur des normes. Nous devons devenir une société normale. Une société normale, c'est une société de droit, c'est une société de devoir, c'est une société de justice. Parce que l'IDPS a aussi biso état de droit. État de droit là ici ko kangaba touté. État de droit est là ici. Comme on a investir yo, au diriger ngai. Pesa ngai oyo zo revenir na ngande état de droit. Na na posa ya santé ya malamu, kolia malamu. Na na posa ata prison na ngai za la propre. Na na posa na bota na maternité ya malamu. Na boko la ba na na assurer avenir na bande bengi état de droit. Ebi ke biso peuple to assurer ba dirigeant droit na bango yebi. Président de la République a vivre en Ndeni. Les députés va vivre en Ndeni. Les ministres va vivre en Ndeni. Nous, on a assuré leurs droits. On n'est pas jaloux de leur salaire. On n'est pas jaloux de leurs conditions. Mais eux, ils sont jaloux de nos conditions à nous. Parce qu'ils ne nous accordent pas le respect qui nous est dû. C'est ça l'état des droits. Alors, on nous embrouille par des arrestations. À part l'état des droits, il y a l'état des devoirs. Le patriotisme fait partie de ce qu'on appelle l'état des devoirs. En tant que peuple, que dois-je apporter Namboka Nangai? Et vous, en tant que dirigeant, que devez-vous faire en faveur de votre peuple? Mais il y a maintenant un juste milieu entre l'état des droits et l'état des devoirs qu'on appelle l'état de justice. Donc les arrestations et autres viennent pourquoi? Ça vient pour harmoniser les relations entre ceux de droit et ceux de devoir. Pour qu'il n'y ait pas, c'est-à-dire, Boé, état de devoir ezali et si quand yoza na ba droit na yo ngana na ba devoir et si quand yoza na ba devoir na yo ngana za na ba droit siko po yo monela ngai te po yo oleka mondelo oyo bakateli yo te esengeli to créer état de justice yango ne kangaka batu po salaki mabe po bukaki mibe konde bakangi yo siko to aine kolo to koyoka état de droit mikolo nyonso mais misala ya état de droit yango ekokani na yo esengeli to benga état de droit te. C'est pourquoi nous on a créé l'état normal. Notre défi, 7e défi, c'est de rendre Congo un pays normal, c'est-à-dire un pays dans lequel on va retrouver et les droits, et les devoirs, et la justice. Il faut tout quitter na ba état d'aubaine, tout quitter na ba état providence. Congo za sumboka te konga mwasi président na kabula bitoko na kabula matela te botia moto na condition e ko sunga ye amisombe la matela amisombe le toko na yi. Et notre 8e et dernier pilier Tolobeli le défi de l'autonomisation de la population congolaise, notamment par le lobbying et l'incubation. C'est-à-dire aucune idée ne peut être négligée. Ata mwana ya 6e des humanités, il faut créer des centres. Il doit y avoir un fonds, il y a l'État. Lorsqu'on a FPI, on a politicien. L'État a sungi yo, l'État a accompagné yo pour osala autonome. Les lois qui te créer la richesse surtout. On ne sera pas totalement dépendant de nos dirigeants. Chacun peut voyager, il faut tout comme ça voyage normal, tout comme ici obtention à RCSM normal, identification nationale normale, tout comme ici qu'on soit avocat, mais qu'on soit avocat dans beaucoup de luxe. Donc il faut tout comme ça normal. Voilà un peu les 8 piliers dans le contenu à Mineni. Nous disons qu'avec ça, nous espérons, après plusieurs études de fait, que nous pouvons apporter quelque chose de nouveau pour le Congo. Voilà le Congo, comme déjà parce que à la fin il y a une émission à Mokolalelo, na Pesio Matondo, Motuna Yasuka, avenir à Congo, ils vont apparaître comment d'après eux?
sous Félix je dois être sincère, ça n'engage que moi. Sous Félix Tshilombo, je n'espère rien. Je n'espère rien, pourquoi? Parce que, au moment où Joseph Kabila a eu pouvoir, Azara n'a pas défi au Tshilombo Zanangote. Entre autres, Atangate, Abalate, Azasoda, c'est un jeune, Abanolangwa Masanga, Arozala Staffer, Arozala Boy, Batebele, Yinande Koana, Kakapona, information. Donc Boboya Moutou, dès qu'il a continué à pouvoir, il a géré les pays sans avoir un peuple qui serait son ami. Le peuple congolais n'avait pas été l'ami du chef de l'État. Contrairement à Tshilombo, qui a hérité d'un peuple qui est son ami. Oyebi popularité naïe, parti na bango IDPS, c'est-à-dire, il jouit quand même d'une certaine reconnaissance. Kabila yaka na pouvoir oto yebi chez bango te ba uta manono ba guerrier ba na ndenga bitumba Tshilombo to yebi chez bango moi na limete quinoa alors bakalinga la très bien et tout ça. Kabila tonga kina bo compte bien rebelle a yebi nini yaka na mandoki azoya ko meka mais Tshilombo to yebi ka travailler be mina papa na e a dirigeant ba organe ebele à UDPS Congolais yebi que Tshilombo a yebi na munoko bango batiaka état de droit le peuple d'abord to yebi que bango ba yebi. Alors, comme Bino Boyebi, Lumumba Yebarate, parce que IDPS, Kobo Sanate, c'est l'esprit d'Étienne Tshisekedi. Quand bien même il n'en est pas le fondateur unique, mais l'IDPS d'aujourd'hui, c'est l'esprit d'Étienne Tshisekedi. Le même Étienne Tshisekedi a été le protagoniste politique de Lumumba, il a été pour Mobutu, il a été pour Mouzé Kabila, il a été encore pour Joseph Kabila. Ce qui veut dire tous ceux qui ont succédé au règne de l'UDPS à la tête du pays ont été de tarés, ont été des bons à rien. Il n'y a que l'UDPS qui avait le secret, comme disait Moutagize dans le livre d'or ya Congo. Si on a gestion ya mboko, na livre d'or na maboko. On ne doit pas s'attendre au spectacle. Est-ce que tu peux croire que le chef de l'État ou ta voyage en Afrique, aya jeudi, vendredi conseil des ministres, le chef de l'État impose Bidja Mboka à 11 millions de dollars. Bidja Mboka basala ango bongo. Tobeta masolonin. Et tant que c'est à la gouli à lobby, c'est impossible. Na rythme oyo que mobilisation des recettes et permettre Bisoto atteindre 11 millions de dollars, batu ya IDPS babima na nzela ba lobby que FCC a bloqué action un chef de l'État. Boni bonyama boy. Siko populisme wana. Siko essaye erreur ya ndenge wana. Ndebo kanisa ke Congo non mon cher, na laquelle mboka na nga mabete mais na ba sinyo ya ebandeli auto moni na koliki a tete 5 ans ya Tshilombo ekozala avec succès. Voilà to komi na suka émission na pesi ndeko Banza Banakawa. Merci na opportunité pe bi ko pesa biso pona koleka na pesa masolo télévision na kosenga na ba o non ba s'abonner te to komi na kati abonner to kosenga bo ba ko s'abonner massivement na kati ya chaîne na biso pour que to ba ko continuer toujours ko sala musala ngo na lolenge ya makasi. Un dernier mot par rapport à l'émission. Quels sont les points qu'on n'a pas touché peut-être au Mango, je crois, le mardi, au Mango, jeudi ou vendredi. En tout cas, pour la société Sabaïmboka, toza disponible ngongani osona butu na moi na tongo na poko on est là to lembate parce que na constaté loko moko mboka na biso to na difficulté à information. Lelo yo mundele azoya boto la biso mabele. Soko leki na TV Polo babalobi non zala diplomate. C'est-à-dire l'homme blanc a conçu une science qu'il a appelée la diplomatie. Au nom de la diplomatie, lui il peut tout dire. Christian Malard a fingi président na biso. Mais si un journaliste congolais a fingé Emmanuel Macron, balobi il a manqué la diplomatie. Donc diplomatie moko unilatérale. C'est pourquoi dans les réseaux sociaux il faut profiter de la batubo solo. Et ça na makambo belé zo le peuple likolo peuple azo comprendre l'autre côté. Balongo la kabundi na assemblée peuple alinga marché. Oh na waneza ko mona la IDPS mon cher. Muta zo salaire na ya 35 000 $. Bakati salaire wana yo lia kangote ndeko nete makangu nete okokende ko marché pona nini. Omoni bakomisi biso baki wele wele. Ça dit peuple congolais fongola misu tika bozo bana modiama. Tika okotela ba politicien o bazo kanisa kutu bolamu na yo te. Bundela ekolo na yo bimisa yango na kati ya gouffre oyo tozanango gouffre muso eza ya kolata ba cash ne na mboko to comprendre te soki malade yango eza soki ndenge nini to comprendre l'autre. Donc c'est un peu ce que je pouvais dire comme un mot avant la fin parce que ta muso retourna ngapena pesa moi dembote numéro et puis bambote si bobenga biso na plus 243 81 228 83 hein, donc plus 243 81 228
28 83 eza na nzela ya WhatsApp, uniquement WhatsApp borozwa biso. École patriotique, siège dans la place à Imka na Matonge. Passez quand vous voulez, appelez-nous par ce numéro. Toré Sabino, comment vous pouvez adhérer? Bozo maté, abino boko babundeli ya école on abino. Soki mbote na kopesaka na mutu moko na opesa na Félicien Esanga babengaka garçon bio esili. Matondo mingi to pesio matondo na ndenge oleki na Congo na pesa masolo télévision. To comme na soka émission na pesi merci na ndeko na sima caméra na kombo ya Arnold Kamande na pesi merci na mama pasteur na mboka États-Unis sikazali na pesi merci na ba ndeko nyonso ba ko soutenir biso à travers pesa masolo télévision na ko yebisa na ba résistant nyonso que non il y a des équipes où ils ko bundana sur terrain. Ba jeune patriote au basi ba telemi pona komema o la grande information pour que bato ba yeba lolenge kani makambo mako tambola na kati ya mboka na Congo na kosenga na bino vraiment ba ko s'abonner na pesa masolo télévision boye ba ko panza pe ba ko partager ba vidéo na biso. Rendez-vous les amis jeudi to sona ndeko banz to ko fouiner l'essentiel pourquoi Congo ils a ko développer te ezali faute ya population ya ba politiciens ou bien il y a des musiciens. Ciao.